Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bafana penyen, baza basi moko boy plus basi, bafana penyen plus basi. So ça mi bali ba pervers. O balota mi pende na ye. I'm gonna take care of you myself, okay? Je n'ai pas besoin de payer les journalistes comme Mike Kalambay, les ERA, payer mon boy, payer au pays ça Mike Sima pour au pays ça Mike donc na éviter ce que nous là Mike on a Mike abala yo, y a un YouTube pour sakana nanga, pour sakana nanga tes garçons là célibataires. Tout na yebisa zawadi a défi ça Vaseline na comme ça Mike a beta on a Sima comme ça il ko luka ka payer mon boy. Donc ce qu'on doit faire insensé va finir. Même la Bible dit, vaut mieux revoir na tol que revoir na comment la femme insensée. Vaut mieux revoir na tol na moye zangi kutu ba intempérie no so ezoyo. Mais marambo ça la femme ça salam. Femme ça salam. Moi si on a l'équipe de télévision maman le bio ça la zemi. Tous a besoin bébé. Et l'équipe combien de jours ça va dire ko ça biso ke zemi longue. L'équipe combien de jours? Parce que ça a un manque rapport sexuel. Et l'autre côté, Asimba était. Asimba était. Tout n'est pas toujours pas. Eva Kalambay, c'est quand même un nom public, c'est quand même Mouton Azangi Pembo côté. Soit Aza, moi, Aza a 10 francs lubrifiants. Beaucoup de comme oh, nous sommes. Et Aza a 10 francs lubrifiants. Pour moi, Rafi, moi, Outa Neba, Outa Kisangani, Kuna Outa, Sekuna village, Kuna, Ayabiga Vaseline, il y a du lubrifiant. Il y a du lubrifiant. Ceux qui mes amis faisaient d'ailleurs 8 mois. Normalement, il fallait la biso test de grossesse. Elle est sauté. Deuxièmement, il fallait la biso échographie. Après, ça a publié échographie, a publié test de grossesse, a publié elle la biso fiche médicale. Elle a biso na vengeance. Osa makamusa ota lobby. Papa bana olingo boma epozwani. Bana obo sika sans papa. Ngala vande bono biska capable de salango. Na qualité capable de ça ngote na live na monika capable de ça na bando côté moni zawadi sois sincère ayi sabino niveau nga côté la fiwa na ndenga sima so tata mo so sori mo na pipi seni pipi ba so mo na pipi seni ke ba simba ke pipi ba zaki na besoin pipi wana bon tata waza besoin pipi wana pipi a 7 ans à 3 ans asa noni pozo zaki ta moi si chasse penzamba mawa Mike awa bota nemba sita bota ka mibali. Poso ezaki mwasi ero mona o basimbi mwana o ba bise na mwana nde ba koseli era makabuka bisa na mwana. Parce que bakendaka bo pe ba bi ke dossier ba ne sensible. To moni bazawadi bakoti na mère mobe. Ndo sola to lia to mira. Après zawadi ya bimi ya sia Mike basa na vidéo. Yo ka sia mes zawadi vient de la maison. C'est parce que utaki na ndaku to kanga ba photo biso so na ba era to kanga ba photo. Na pesa bino pe vidéo na ngaboti yango même lamba wana. Bomo nango même ilamba wana yango pe ya Mike asala nango video ya zawadi boliksango tangu asala biso ba video na ndaku ye zawadi asengi video te tangu ba bébé libanda asengi Mike video ngwa liboso wa monadi c'est dire penye na zawadi ba kitoko na masona ba depuis 2019 na peso ta yoza na peso l'exam masolo ya zawadi na penye ba sola depuis 2019 landela bien zawadi ya bi français te zawadi ya loba anglais pe ya mawa ya bien pe bien te zawadi ya binde swahili mais so tali français zawadi ya koma na Instagram na o tali français o penye la koma na Instagram na tala ngo bien au moins ya français mo je le roi moi famille mo déjà quel courage à quel suba deuxième fois tango ke suba deuxième fois ya Mike nimbi ya Mike bi na sako nimba a comprendre ka la limingi ba ko lalo ezarake au moins pas ko umeli so surtout ki muto azate à la ligne sous aïka peut-être akira se soulager azoya nde yama kala na veranda nde ero zawadi osala ba vidéo ya ndaku osa ba vidéo ya chambre ya Mike ba vidéo ya kota bilamba bon remarquer les que chutario tia vidéo wana tia ki na ndaku ya Mike remarquer mbeto ya soin po yena ba ni na ba vidéo alobike na ya Mike ndengeni pourquoi yo oye pas moto ozwa vidéo na yo moko moto pourquoi ozwa dossier ya majabu likola mesa po de ozwi da ba photo na mire to moy da ke pane so pourquoi ozwa pe ka photo majabu na mesa le but c'était de nuire Mike Kalambay ou le but c'était de nuire Mike Kalambay et majabu na ba job ndeko mena zawadi to ebite so zawadi ataki ni na kati point d'interrogation parce que to kuti ya na biso na poison c'est pas du blague et c'est leur ya ko sekate
et c'est leur blague té et ma lobela sérieusement parce que les loso muta kufa ki muta lala kiawa to ngato parenthèse yo mama mwana mutu olo bana TV ke ozangi se kimiati mukolo kufa to moni o solo na mutu moko depuis 2019 du coup mutu wana ta bimi na vie à Mike à lobby mambo Mike mbala moko Mike asali ba crise mbala moko poison moi na nzoto poison ana atiaki ngo mukolo ba mela jus na véranda na Mike to poison pour ngai pa nazo na accuser ye na poison ana ya Zawadi ah libisanga nazo accuser parce que na mona Air Michaels akina blouson jean chemise na sapato na makolo alongoli sapato alongoli blouson allié asisoli avani na véranda na ye après koti azuela Zawadi mbongo wa taxi atiki ta Zawadi na véranda azongi na mbeto atiki Zawadi na véranda ando abia bando yoka kilo yoka kwa makolo kilo akomi na kati ya chambre azwi mbongo atali kutu mbongo na ya moni yo kita za ibaki sombo azwi siko couverture asenini ami finiki na pongia tongwana nde Zawadi aumeli libanda amoni ke aumeli nde akoti nde kude akota ide at plus de 3 fois non akeda ba ko suba ba ko filmer ba niyo so sala kiwana akoti tangu Zawadi akoti sikwa kutia Mike ya kolala so bolandeli video na muto bando filmer ya telema après bomoni azo on dirait muto ya boué ayeboué bon avec robe la tête robe de nuit hein robe de nuit t'es robe à foulard la foulard zéro paye au bimé la tête et robe ce botel liboso Mike bomona que normalement moi si ce fakela la fala la liboso na aola la na simanete Zawadi s'est rendu compte que vidéo o se faufile bingi et ko bima pena ba bimite il faut azala pembeni ya Mike pour ebima papa mi ya moni que Mike alali profondément et le wasali azui liboko Mike atiango likolo nzotone ba lo bana okotela ya Mike na ina pesa mino exemple on a pesa mino parenthèse moko ya Mike azabutu ya Mike azama benae ya Mike ana masumu ne pebele peut-être abima pena basi mususu o peut-être Zawadi pe aleki na ebango mais pour la Zawadi ils a complot pe complot mo esimbité ce que bimi lokola elamba Joseph na maboko moi janga nene azala jamais esika au profit ezate esika au profit ezate ozate azala esika profit eza pa ebi nini osala bomone zo bata ye mambo osala tia kenda kote wana tia ya manigansa nyoso maniganse pananga po apesa nga kanda na sika ndela sika ki po sala o nyoso asala ki ebi nini o maniganse alors zo bata ane loko tinda nga talo ba télévision mo tena bimisio zo bana tinda ko finga glory lango finga yeho nene na problème na mutuna na ni esika bongo oh mais nene mi mona muto 5h 6h nene ayeke pala nga pona pesa nga makambo na glory lango na finga glory lango na 5h du matin soko nzoto te 5h du matin yo ebisa mambo glory lango aye bisanga ono azaki na glory lango na kasho e kabisanga grâce masikini témoin nene yo yeke pana ngai ofinga glory yo ebisa mambo na finga glory na tuni ya glory lango tango yo zaka mambo no soki ba lesbienne na bandana ngana yebi wapi ngana yo to mona na une fois ngana glory to vanda FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Akalima awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo akon ekomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka loki na yo twino sa nini o eza chance transfert ndina biembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, baladi ya Kevin et Panda Lekechu, le mannequin de Kinshasa, Mupandi Sango ya Solo. Merci na babone nyos o botare émission Nabiso ba vérité a na kati ya Congo Liziba TV. Babi lelo mokolo ya mbotama ya maman Nabiso, maman Nathalie Fiki pour babi happy birthday. C'est tonton jour, oui, happy birthday. Et nous on a fait ton happy birthday. Beaucoup de caca, anglais à moi passe, babi mokolo na ye, faites ça bien, babi
Souka fête lelo babi pe ya somme pe zali bon na photo ya maman Nathalie Yangwana jour anniversaire na ye ba ni page rosa page rose et belé aussi na bossé de sous na ba partenaire le pour la FBT Misalande mon partenaire privé mon sponsor mon adorable partenaire FBT Misalande, agence fret partout le monde entier, Ezali, aussi que mon papa adorable aussi, papa Paul Fiki pour monter ma maman Nathalie Fiki pour Nabo Senipete, ya Gisèle et Tati, maman va monter ma prince Jiplo Winner, wana mon social, nana Yvette ici, Niki Minaj, Nabo Senipete, la maman du triple, même balai de Misat. Maman de deux, hein? Maman lui passe. Maman des jumeaux. Bébé Senzongo aussi, ma soeur. Maman, bébé Senzongo, on a pêché au Pembo, Temisikosali. Bato tout bolinga Kevin pendant les questions aussi que bah joueur au balinga penga. Nous avons joueur réunion c'est même colo. Toko c'est la so. On a pêché au Temisikosali 3 fois mobile. On a pêché au moto aussi à mon ami adorable. Il est tellement rage, compliqué. Oscar Marie, tout le millionnaire en pilote. Les rages. Non, il est formidable, Oscar Marie, tout. Aussi à Kabongo Kasongo le mignon. Aussi, Babi Kabongo Kasongo, on a pêché au Pembote. Puis, on a des Zadio Kazadio aussi, on a pêché au Pembote. On a joué tout. Il y a Congo, il y a quelque chose. Parce que dans l'émission, il y a Babango. Il faut qu'on boire un bateau. Pour boire un bateau, vraiment, bien. Bonjour, mon cadre Malgré Kala, ça va? Bonjour les Ketchou. Dans le rôle, on comprend les mannequins de Kinshasa. On comprend les boules. Ah. On a souvent inquiété. Mais on tire le rêve. Merci Nayo, merci la Congo des Iba ici, c'est ma maison, comme je le dis toujours, malgré que oui, mais aux Anda Kunanga Yoyebi. Donc merci à toi et un grand merci à Tario derrière la caméra. Un grand merci à Oscar Marie, tous les millionnaires en culotte. Ça rage trop. Il rage. Oscar Marie, ça rage. Toi, t'es drôle. Formidable. Dans la garçon, il faut comprendre que au monde ndengue. Il faut comprendre. Très comique, très gentil, très. Vraiment, Oscar. Il n'y a pas de battre dans Babylone, il y a sentiment, mais il y a moto, il y a important que c'est un piste na yo. C'est ça. C'est ça. Mais c'est le mot important. L'argent, ça se mérite, hein, donc quand c'est important. Ça veut dire que c'est bon. Rage. Bon anniversaire à maman Nathalie Fikipo, FBT Misala, merci beaucoup à papa Paul Fikipo, et merci beaucoup à FBT aussi, un grand merci à Yatousan Dombassi de moi, propre établissement à toi, un grand merci à Yarini Mabiri, 26 ans forme. Merci beaucoup à Siamoulex Aigle Noir. Siamoulex Aigle Noir, ma Belinda Kim. Yeah. Merci à toi et un grand merci aussi à Gastino Mangala, bar restaurant 30 juin à Montréal. Donc merci à toi. Merci Yvette Kalombo aussi. Je vois aussi à Gastino Mangala, bar 30 juin à Montréal. Et vraiment, on a vu vraiment Gastino Mangala, bar 30 juin à Montréal. Malgré à quelle date? Réveille-toi, c'est le matin. Yvette, bon voyage à Dubaï. Ouais, les cas qui n'ont bien, Tokenda qui n'a compte ya Mamba Musala, Zala qui n'a compte ya Mamba l'État, et Zala qui a dossier présidentiel, Zala qui n'a pas mannequin, n'a compte ya Expo Dubaï 2020, Zala qui a Madame Nathalie Koutika, à qui je salue en passant. Merci beaucoup aussi, merci pour tout, Madame Nathalie Koutika. Et tout ça qui est un styliste et à Congo, tout ça qui est Karine Pala, tout ça qui est Louis Zombea, tout ça qui est un styliste à Congo, tout ça qui est un mannequin, tout ça qui est Moussala, Expo Dubaï 2020, tout ça qui représenter Mboka dans Expo Dubaï 2020. Voilà, félicitations vraiment Moussala, les jeux volés du Togo. Malgré Moussala, nous avons encore sur le lot sali, le boutique, le lot sali, le boutique, au moins la chaîne,
un mois en retard, 10 mois, un mois, 2 jours, 10 jours. Pourquoi il va être absence, bah vite, il va faire retourner, il va être au travail sous tes. Parfois, on va compliquer les quelque chose. Si on travaille chaque jour, on a raté, on travaille chaque jour, on a tout le barobaye, le rôle à Kengani, barobaye, le rôle à Kengani. Si on commence à l'écart, c'est l'écart pour la ligne, va faire bazolo, finalement, va faire, tu vas appeler au va nous rater. Donc, mais Nazali, dans les caca, si Naza na moment ya kolekala les caca, si Naza na Zamba Salingangolu, il y a quelques créativités ou quelques émissions innovatrices. Dans les Karalanga, je fais quelques lives dans Elo Korolobeza, dans les Kaka, dans Lubaka. Donc, on a préféré que vous ayez bon parce que nous avons besoin, tant on a la sortie médiatique, et ça quelque chose que je maîtrise très bien, et ça peut être très important. Oh bah tu peux oser la baby qui va sur l'équipe c'est quand le très important mais pour la émission normale vous avez invité des coma et tout passe et tout ça là on peut inviter dans un problème mais quand nous avons la raison je vais faire l'effort il y a Kuba dans Rolanda rappela invité pour na ko sala émission mais sinon ba open na landa raté ba na ba on ngapé et mon azana ba négligence qui je reconnais mais que Dieu m'aide ya ko sam ça la ndenge sengé. Voilà, si je vois le boulot des importants surtout, mais ça, moni c'est qui c'est YouTube, ça, moni ça va, ça vous ticate, so quand même si j'aime me rendre aux autres mais ça non qui tu vois tu vas évoluer et ça bien. Il veut que tu aies toujours une actualité parce que à part ça vous avez un moto ça va analyse qui te aux ça la plus ça va analyse vous avez pu frapper ou mais là ça va castino mangala bar 30 jeux mais là c'est va te belé fond peu porte et belé. Là il va être tout là il te la moquer. Tout le monde m'a tous les cas sur Pasteur Nabiso, Pasteur Mike Kalambayi, ils ont vraiment dans quatre réseaux sociaux, affaire Zawadi, affaire Makambu Majabu, affaire Aminaye Moïse Mbiye, le pasteur, affaire Makambu et belé. Tout le monde tout l'amour qui tout le monde voit qui moi sur aïe honoraire tout le monde moi nous Nicolas avec moi c'est na combo ya Peniel. Oh, le lot a salué tout ça direct par la vérité est belée sur moi et sur Pasteur Nabiso, Pasteur Mike. Il y a habité dans d'avoir tout côté dans le sujet wana tant que vous écoutez un côté la direct wana au moins qu'on a donné avoir tout côté ma caméra na carte tant que moi ni pédé la session direct qui na ma cam Pasteur Mike azana mona mo moto yo pour ba lukra base là lo ba lo sous soit lobby tant que moi ni ka direct mona que on base là lo ba si normalement pour atteindre ça qui va c'est que Congolais bello à Lucate na bien de quelque chose et c'est mon tout après 4 ans de séparation presque 4 ans de séparation cause en a vérité au loba au banda au loba depuis séparation la bango zala à lobaka ça fait 4 ans où il y a ça la balle ni chantage 4 ans presque moi non qui 4 ans ça on a 3 ans qui 4 ans tout est à 3 ans ça fait 3 ans presque. Oye, à salam balne, à balayer chantage. Si les après 3 ans, à la mambolba. À lobby 3 ans plein. À la mambolba. Je crois pas. Et ça, bah, genre, il y a bassi au que, à la rage, il y a comme on a que, mon n'a pas perdre. Tu sais, biso va y faire tout, toi, race à battre, que, attends, à Kaboïnao, j'ai pas besoin de sentiments, il y a au monde que, donc, il faut tout prix échouer tout quoi non nakabwa non mais ça makam na yo ngana ça makam na ngai mais tout le monde a rage na sentiment de vengeance et bimala miso mona ke muto a un sentiment de vengeance na sentiment de rage mais moi quand même ana bato ba yo kai nga mona ba omoni payer moi ba fana Peniel ba onyo surtout ba fana Peniel lekisa mutu moko beto lisone ba blessé de guerre au sco ya basi mabe moni basi mabe o ba se victimiser genre basi yo ke aboka mbali bilo libanda misa mbali na hiver mbali akazune moi c'est ça genre c'est atika ngana bana comme ko faire chanter so tali ba fan ya Peniel ba blessé de guerre basi mabe o ba batela libala te o mabale kufa bango basi mabe o ba batela bolingo te amoni mbali akiyake ko bala place mususu akoma na rage ya mibali akoma na esprit de vengeance to bolo baka ke non
babasi faut bazala na solidarité féminine. Solidarité féminine ezaka dû na muzo baté du kana mabete. Pourquoi basi belé bazaka solidarité féminine o basale o boena bo. Tant boya ko bibisa ke na faut dévoiler, il faut dénoncer. Non, botika ko côté ça likabu sous c'est ça té. Na vite so zo expliquer on ndenge yelanga na mutu. Na vite so na ndenge na olobeleza pe bongo. En fait, ba fana penien baza ba basi moko boy plus ba basi ba fana penien plus ba basi. So ça mi bali ya ba pervers. O balota mi pende na ye balota ndenga bima na télévision balota ba sale quelque chose. Mais so pena oyoki. Mais so pena qui est normal pena boy ba tu pena ya normal pena boy. Et là moi passe. Pour mon balo azan normal au mona ndenge moi si wana ba bala ki ba botisie bana à faire chanter mon balo bala bon mon balo normal en quitté. Faut ça mi balo mo boy compliqué. Donc c'est normal. Faut attendre le fait que pasteur mot compliqué. Normal. Au moins bien que muto sérieux pena boye pasteur sérieux attendre na muto bongo donc je sais pas hein. Mais soit donc so moni batu bazo kumisa mambo bongo bazo landa muto bongo bazo pesa e au dimanche va pesa mamnyo surtout c'est seulement batu o baza ba blessé de guerre le quoi e. Basi mabe o ba koma ko se faire victimiser. Nde baza ba sentiment na parce que ngane aza na divorcé na roza na rajointe na sentiment te ka ke non ya papa méchant il faut quoi ya papa méchant il faut zanga papa méchant il faut ba toi moné par terre na sambu ça non ngai sentiment ngeza ke papa méchant un jour azwa parce que papa moi ngai pour so ya zui moi nga pas osepela so le lo zui ebele moi nga pas az héritier bilo ebele comment yo za sentiment ka ke renouer papa bana o se ka ta bana o polingi ba ote les gars tu to ke pas tozo e pas papa bana na yo la télévision so BBC PD bana ba okola baba mibali pour la rage na sentiment na vengeance o sa makambo sa ota lobi papa bana olingo boma e pozwani bana obo sika sans papa ngala vande bono biska capable o sala ngo na kaltia ka capable o sala ngo te na live na monika capable o sala na bando ko télé moni zawadi sois sincère ayi sabino niveau nga côté la fiwa na ndenga sima na TVT ndenga sima na blom suna bomela ke moto banini na yeb so sincèrement on ne pas dire ebi kenga lo ba vérité très sincère hein côté ndenga sima comment la côté laquelle ndenga ya TVT na ndenga ya mo so ki ke loko moko boye ezake ye pe azana moi nini mo wa te bo bomele moto to na côté laquelle côté la peigner des fois netil kambuo baloba neti ya nini ke non eye buto na sima ya makambu ya nani ya zawadi tout ça là na milobele na papa bana na eskaza na capacité ça mambo bongo na côté là que mais après na yo mona que j'avais tort amutu na côté là parce que aza normal mingi te sena roluba peñe aza normal te normal mingi te faut bakisi amutu ndezo moni aza te aza pour amutu avec un gros si psychiatre te ama malade ndekete psychiatre des fois lu ka psychiatre hein pour amutu non moi t'as pas de se faire ngana lo parce que comment na boya tout ça na yem sem no ke pena zo ba kisa mutu botanga tembe na bilo onyoso la loba batwa ya ba katsaka ke non en fait ay ba te ke pena bela mutu bolingo eza comme la nyoso OK bolingo comme la nyoso en fait elo mo na eba te na mitu na elo moko te ona loba te o esalama nyoso la loba si ko problème ezala na congolais ani congolais alinga vérité te congolais alinga mutu manipuler ya nga alinga bokechu na loba nguna bandela na linga bokechu na linga pe wa yambo e moko loba mamuto seka me moi ça na raison congolais en fait alinga muto manipuler congolais linga muto meme gauche droite congolais linga muto loba vérité te congolais linga muto tout droite congolais linga muto droite autant na ba nini na biso na ba société na biso ebele omona muto aza droite ne muto boma na ba politique na biso omona ke muto aza droite ne muto bundisa de lelo omona ke bazo bundisa ba obundisa mutu ka kwa za droit ne ba bundiso ya mega za droit naïvette je parle de moi na za réglo na za logique na loba mamka ndenge za ya solo ka bongo si je tort j'ai tort si je raison j'ai raison plupart de cas j'ai toujours eu raison parce que je sais quel mot je dois appliquer yo taka ne ya loba na télévision na ba kangisa ate pona ba nini na loba non na zo problème à l'état na ba nini na loba na déliraté je pense que j'entends pas watcher cette vidéo les autres quand ma vidéo tu abi que souffra mingi na libala wana souffra mingi abi otika mai ka mpeti ndo lobi abi otika mpeti il faut kufa pas mona ka komi en paix wandi ya komi en paix siko pona nini te akata te que so mai ka kufinde ya zupe ye pa kolo dia kolo bo moita
Oh mutu boye ni fokufa. Izana niveau mutu. Tano niveau raja mutu. Ata bato ba kote la ke wana ta ba yoka bongo. Ese mutu se boboya ni boboti bala boboya ni se ke foka kufa po tika mpe. Donc mutu da lo ba biloka bongo ba croire pe na mambo lo ba mutu da lo ba ke otiko mpete. Soki atiki mpe il faut yo kufa po ya zala la kimia. Mais mutu bongo alo na bien. Na otika leketu kibiate ti muko leketu kufa ninga na zo kimia. Leketu kuto yiba ngai. Non, directement il faut comprendre que nous avons accusé l'écriture juste parce que je ne veux pas lui voir en paix. N'habitez ce bateau analyser, fait n'a juste. Je sais pas Tario. Je suis là où ça va encore. Ah. Ton nom le déjà que moutoana na otike kimiate, tia kufa nenga na zo kimia. Yama ki ba oto kangina poison na tieli point d'interrogation. Ah bon? Yama ikana poison na nzoto zo ba soin ya poison. En plus pas biso na likam o baba ki ke la sala ki crise wana bi ba crise alokuta ça qui va base na ya zo lokaza lokuta. Si quelqu'un peut faire ce za mutu kuta rosa base ya bongo tende ya Mike. Yama ka ba luba o pena ka linga ba mona te ka ko yama ka to le linga te bo mona te ka olela. Ce za mutu kuta rosa base ya bo modèle wana te c'est Mike parce que Mike veut toujours alinga toujours ba monnaie fort. Yango za toujours calme. Elle va monter toujours fort. Il y a mec ça buzz à cause la tête ça pourquoi il y a mec a besoin quoi il y a bon pour ça buzz il est mort ça buzz donc me dit pourquoi la combo Mike à ça là on vend dit bon ça buzz ça combo Mike et c'est Mike faut quoi il y a pas ça combo toi Mike faut quoi il y a pas ça buzz il mort na vendre pour ça buzz ça combo Mike soubli aux ande na mort na vendre pour pas pour ça buzz ça na ko lo bali kambo Mike pe bo ya vendre pe ga bezui zawadi asali ka nini video boyeka na sima boyeka lobi koma Mike ezui so yemoko kombo po bisale la bezwana il faut koya so yango bini bosali mo kiri ya bato bokomi ko s'attaquer na penel yango lobi ka tengi bakomuna nande ko mo bali patangi kombo wana bika bimaka na Mike azo vazina China sima monte ki bobi na kana bina kasi fali patanga bato bakote la keo basataka na biso bozo aider peut-être payer Mike tina bakamu susu peut-être na lobi ele kechu fallait bilo mususu bino boza pemene ya Mike fallait pour éviter na lobi ele kechu eh au moins to éviter pourquoi parce que congolais atambola na écoute congolais ayo kaka ayoki yo andimeli yo soki ngapela lobi te akondimela kaka yo siko nga na comprendre que congolais faut koloba babiloko baloba on répond les imbéciles par le silence on dirait à Paris on dirait arabe français c'est un mot français parce que ce hollandais bien on répond les imbéciles par le silence on a Congo simbaraté donc dans Congo il faut que l'imbécile parle et tu lui réponds il y a des imbéciles il faut répondre. Il y a des imbéciles, il faut répondre. Je te dis, je te le répète, surtout dans la communauté congolaise. Il y a des imbéciles, il faut répondre. Tu vas à côté de la quête. Pourquoi on peut à côté de la quête et à côté de la quête va finir à bisopé? Pourquoi Bolobi n'a pas honte pourquoi on finit depuis je suis là la fin. I'm gonna take care of you myself, ok? Je n'ai pas besoin de payer les journalistes comme Mike Kalambay, les ERA, payer mon roboué, payer mon pèse à Mike Sima pour au pesa donc na éviter ce que lula Mike olinga Mike bala yo yango ya na YouTube pour sakana nanga ko sakana nanga te garçon na célibataire tuna yebisa zawadi a déficit au vaseline comme ça Mike abeta on asima comme ça yelo ko luka ka pede moko boy donc na bato boza na bango finga be wunda lobi ndeti vidéo to le kabike garçon atangi comme le bezo finga ye afinga ni quelle insulte ce wa bi wa femme insensée va finga. Même la Bible dit, vaut mieux revoir un tol que revoir un ndaku mona femme insensée. Vaut mieux revoir un tol na mo yezangi kutu ba intempérie nyo so yezoyo. Mais marambo ça la femme ça salam. Femme ça salam. Papa, tout ça qui n'a pas pasteur Joël Francis Tatoa a divorcé qui bomone moi c'est dans le baki. Moi ça le baki te yo na bali susu moi c'est pas que nda balana hey. Bomone ki a le baki. Et mais quand on divorce, bomone moi c'est dans le baki. Moi c'est dans le baki. Femme insensée souka na bango yebi. Atuna basio bazali bosona yo basambisa mibali na bali bosona yo tuna bango ba répondre na sama belé papa basimba musanza mbete keba akosa mabe nae amutu ana mabe nae ngalo biteka fa parfait loin d'être parfait mais moi na mobali wana banga kai
so mi makapo de lezo comme les dames o ya sala et puis que non si ça to katanga to kiloba moi mobali wana bangake mwenda calme boy alongwe na nini alebisi batu ya vandi ndavandi wana vandi pamba te akeluka nzambe avandi pamba te akeluka nzambe siko ndena akeluka nzambe wana na obiyokela baomawa pour retour bomona abino moko tanga banda koko tanga olobaka otika mike kimia te wana kolo kimia nzambe le prince de la paix c'est Dieu hein. Et si kawana zokende kolukela nzambe wana et si ka koluka nzambe wana kolo kimia nde wana kolo kimia peniel te lien lobi eloko te kobota na mutu lobi te lobi eloko te oboko bota na mutu seni biso nyonso babota biso te pa batu kaka kobota na mutu seni elobi eloko te lien oui problème te bana lien bana oui problème te mais kolo kimia eza ye te kolo kimia eza prince de la paix oyo asambelaka wana ngaku mpona nga pasteur mike azonga nanu osambela nanu zonga nano te ya biso mpona omwa lokwa ndenge avandi bongo oneye bango baomona ondire ke bango nde bavandisi ye or avandi mpo ye moko alingi nano azonga na nsima baprofesie epesamaki ya ebelebele aluka na nzambe akena oluka nzambe donc rien à voir lui sous le monde peigné à cette vidéo au jonta to la sabiso avec bana neso wazo la bana osimba bango na pipi kamba pipi na tata o c'est votre ce qui tante monde yo ndo skola bana peigné lango koza sunani yaos yo kazayon zayon legechu yo so yaos mokili mobimba o basokola bon pipi mokili mobimba basokola biso pipi mutu basokola pipi tata so nanga na sokola mona na sokola pipi tende na so tra pipi so sokoli mwana na sokota pipi zande na bino kutimbo ben ya lobi ba bendi mwana pendi mwana expliquer mwana 7 ans mwana 3 ans ba expliquer que ba bendi nga pendi pour le monde eza rage ya vengeance voilà moi déjà que ça lukuta bana wana muto sokola ba mwa mbali mwa mwasite beda lukuta esike zomi muto sokola bana wana eza tante na bango kuto ba olo ba wana te muto sokola bana wana eza mwana mobali tonton na bango muto sokola bango na tongo moi ça occupé à autre chose moi mobali ayo sokola bana papa ki classe on eza koluka kaka goût donc sentiment ya vengeance wana koluka kaka détruire mutu na batu nyonso baza pembeni na ye so tata moi ça sokoli mwana pipi seni pipi basokoli mwana pipi seni ke basimba ke pipi bazaki na besoin pipi wana bon tata waza besoin pipi wana pipi a 7 ans à 3 ans asa non vous avez ta moi si chasse penzamba mawa maika wa bota nemba sita bota ka mibali poso ezaki moi si ero mona o basimbi mwana o ba abise na mwana nde ba koseli era makambuka abisa na mwana parce que bakendaka bo pe ba bi ke dossier ba ne sensible ba bi ke dossier ba ne sensible mais c'est normal et ça ngo clair ça ngo pété ça ngo simple a enregistrer ba nde ba lo ba ke basimbe ba o pipi ba abise na ba ngo ana mboka bibeko akena leta na bi ele kechu makamba pipi bimika lelo kalizaka te les Congolais. Donc, ezaka parce qu'elle n'a plus quoi dire. Elle n'a lobate. Il y a tiré bana on a une année. Il y a tiré bana on a une année. Il y a aussi une ambiance. Il y a 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 une ambiance. Akeye zo téléphone pour yo filmer ngala lekina kena bita o ba chaîne. O temi sakai. Na tuna gaiti. Na ole kana bise mama ngaye to ba ko beta ngo zo le gande. Ne ngala bete. Uta na mall. Soit te mane ngala bete. Abika pour les gars sui. Akeye zo téléphone, on dirait ce qu'on zongela nga so ya matumbo like na lo bala filmer ngala bina yebi ba jeu. Na kei. Avant d'ara inane. Mais bana ba sokola ngandeni. En plus, non bien, ce va bien d'abord na pipi pendant une année. Bana na pipi wana koza. Et au bout la tête. Et au quoi ya tête. Vous formez bon avec homosexualité, homosexualité, c'est bien pour la France, la mondialité, na jawa na yvette, montre que c'est pas bien. Rage peigné ça qui dans la vidéo Nathalie. Bana, basara na ba n'importe quoi. Bon moi na ça ne lo sous peut-être na idée yo mukolo o cancelate. Peut-être moi na ça na ngokaka na bo mwana. Ngana na leki na mwana ya grand frère na biso. Grand frère biso botaka mibali ya delo na biso. Abotaka mibali. Muko suba sokola bango, ba sokola on adore casse mwana grand frère biso mususu. Parce que mwana na suka amona na no moi cité.
ayebiteke mwasi pa zalaka yebikake mibali kande bazalaka abasuko basokola mwasi ana zizite ndi okamwa papa Dorcas n'a pas de zizi aya suko simba Dorcas suko tolobani ke balakisa ke pe ko simba Dorcas mais Dorcas n'a pas de zizi papa Dorcas bien toi inquiète là mais si tu veux faire pipi je te donne mon zizi tu vas faire pipi hein. Donc tu vois que les enfants sont pas comme les grandes personnes. Yo kozala okanisa mam tellement na rage tellement na motema mabe wana yo kanisela ka batu mabe okaniseli pena bana na yo moko mabe ezaka ka rage wana na sentiment ya ko détruire donc okaniseli pena bana no moko mabe otindi zawadi esimbite siko okomo luka ba technique ni na kosala pendant 3 ans luka ka ko nuire mutu mama yo mosi kitoko soi-disant yo danger soi-disant yo nyonso za soi-disant non ozuka mutu ovandi sauter pendant 3 ans obanda ko bima mibale avant kutu ba prononcer divorce olakisa biso Didier avant ba prononcer divorce obima na garçon mo akenda na ko bala na botanga kombo na ye abibi kana garçon jour garçon na bala hier ba mo abima na media abandi lo ba mamboya mike jour garçon na bala aya ba dolo ba mamboya mike yeso ka ba boye pa mobali nyonso za na mike ka mutu ya ka ndela za bo bolandele bien omona ka za stress abolingo soka ju stress abolingo mike ka nda futa papa biso so ba diverge biso so to bota to landa mibali ngote pourquoi sozo mona mutu olanda mobali mo bo tika ete to mobali mo bo olanda mwasi mo bo ex mo bo tika ete seka tuli pour éviter bon na ngwa diverger il a âge 17 ans pas na bango et comme 17 ans zaki 18 ans et comme 17 ans yeka bongo za ba âge bale depuis zaki na âge libale zaki lelo botuni âge 20 ans lelo botuni 22 ans ko musu botuni 18 ans âge bale et de âge de boujaka c'est que il y a même ta baby simona batuté pour non bien toza no batu le kechu na lingawa musu so lo ba za poser mais wala ko buganga na 17 ans on a vu ba violaki ezaki na situation ni parce que il va sali presque 6 mois ou 8 mois il y a fiançailles na téléphone ay bisa biso sko Mike a violaki tout à liboso avec États-Unis tout à mi balo ayaki obalai parce que tout à liboso avec États-Unis ba mona na kaka ba ko mobenga na téléphone ba lingani na téléphone ba tikala lingana te ya Mike bitalinga ba para penyel mtu basala ki ya Mike ba lingana na penyel Ezaka cop. Oh, Dieu. O maintenant lobat. Papa nani? Oh. Papa ya penyel. Nde basala cop wana ke non ya maika ngana na penyel. Ezaka kutu libala penyel te. Oh kutu ya maika sepela kana ezaka penyel te. Penyel ba ye ko ba non beta no solo na plus tard ko mususu. Na ye baka ke penyel na maika ezaka libala cop. Tangu yama ipamoni peke penyela mwasi kitoko yama kalikuwa ni mwasi mususu yama yakenda mamba koyemba kenda mamba kenda mamba asepela na film mususu ezaki mamba film mususu fi wana o yama kasepela ndeli bosonde cousine o penyela lobaki olinga ba cousine nga c'est faux yenda linga mobala cousine mobali asepela kande na cousine oh là là oui je te dis papa yamba kasepela kande na cousine ayi papa passe mais ezaka eloko ta lobana cousine eloko te bakenda pe musika te bando sola kande ezaka mbali nyonso au solution na nous paye bonane mais non bakenda musika te balingana tout ça là mais yamba kamona kande cousine penyela la bête cousine na bango virunga a complicité la maman la bango la papa la bango après comment on fait le bana ba parents te za mambo solo le bezaka ndeli likam a complicité la ba parents bango nde penyel ba yo bête virunga wana ba penyel bando tike papa la bango maman bango bando okende pa bango kena ya Mike na nzira po ya Mike papa bango aza pasteur ya bete ya Mike akenda na compte sa makambo bete ya mona papa bango ba ye mutabengisa sa Mike c'est faux ya Mike akenda na compte ya bete c'est très faux akenda na compte ya église kambe ko ya binene Jonathan sogi akenda na compte ya église le roi pena pression qui ça bala mona ka cousine penyel a celui c'est normal au penel au babi mala cousine c'était faux oh hier quand on est mutu a beta cousine na virunga bon âge de 17 ans on a d'accord ben vierge labino soi-disant vierge pas violé vierge labino pas violé ya maika yeko zonga mona penyel 3 jours ou 2 jours avant zonga ya maika yeko zonga si je ne m'abuse ya on a lobi no bete no sosima tangu ya maika zongi ndeko sola bandi ko sola na te penyel na téléphone
pendant 6 mois. Tant ya Mike a zongi États-Unis, dès qu'on bala ya Mike a bali mbamo Peniel. So na ina tuna. Pour Peniel a loba la télévision. Peniel a loba la télévision. Que ya Mike a zoya tant sisi bac na été na 18 ans. À ma grande surprise, l'homme Peniel a vu à 17 ans. Na 17 ans na ya Mike a zarate. Pour ya na ya Mike 6 mois après babali. Sur ya bisanga son de choses à 18 ans. Donc ba bala yo. Babali yo na fiancé à 6 mois. Est-ce que y a avant 6 mois? Aux arrêts à 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a payé ma cassette. Il y a un retour. Ok. Il y a un arrêt très important. Fiançailles, très important. Peut-être. T'es encadrement, monsieur le Sénat, il va mis encadrer les lots dans la famille. Ok. Yo sera la suite. Vous comprenez? Peigner le bic et un mec qui va balayer si c'est bac, non? C'est une émission mamlo. Abina 18 ans à 6 bac. Lobby a commis 17 ans. Je vois que fille en a rage à détruire. On a posé à détruire. En fait, il y a un mec qui est arrêté. Moi, je dois peigner la télévision après 3 ans, sur 3 ans et demi, il y a divorce. Alors, non, ça va faire un ma job. Non, papa Roy, maman Mariam, il est peigné la vie. Yo après 3 ans d'abord boya yo yeba vérité ma jabu ndeni na lobi eh papa ngana yo tokabwana nta tokabwani okuta na tario na mona tario te na ebi tario te na yo kaka tario ndazo sungu na Congo liziba est-ce que ndato na leki na télévision pona loba na ok na loba ba vérité tario na vérité tario lo tout so ngabatu bebo batu ba vane ba zela penyela loba vérité ma jabu penyela loba vérité ma jabu penyela loba vérité ma jabu ndeni Mike akota ma jabu za da divorcer penyela la vérité ni ma jabu loba on voit qu'elle manipule tout le monde comme elle veut quoi comme elle veut quoi alors qui ka tongo mo elle dit aujourd'hui je vais manipuler tout le monde quand Daniel Swana po bon ba beta dana zawa de betin jadi c'est dire que penyela zawa ba ibani kitoko na masona ba depuis 2019. Non, personne, tant José, non, personne l'exemple. Zawadi n'a peigné depuis 2019. L'année là bien. Zawadi a bien français. Zawadi a anglais et amawa. Il a bien bien. Zawadi a bien swahili. Mais son tali français, Zawadi a comme na Instagram naï. Au tali français, au peigné la comme na Instagram naï. Tala ou bien. Au moins il y a français mon. Tala ou bien l'année là, au moins il y a français mon. C'est-à-dire que tout ce que tu comprends bien que les as peignent, qui Zawadi asala Bikambouana. J'ai pas de précision, mais je soupçonne. Je soupçonne. Parce que depuis que on a Zawadi na Mike, yamba liboso. Zawadi yabande ko sala photo, to filmage, il y a chaque rencontre. Na Mike. Na Mike. Donc chaque rencontre, beaucoup t'en a pasteur à sa photo, to vidéo. Chaque rencontre, beaucoup t'en a mec à sa photo. Sans remarquer que Nagnos voilà, vous comprenez bien au courant et qui tient de TV Canada. Nagnos Wando Sala, Ezaki na preuve mon simanango parce que Abando Pesana une compte rendu. Merci. Mukoba Kuta Mukal Bosso, moi j'étais là. Parce que raconte non, pardon, il va te dire des bisous. Il y a une collaboration avec Indeni, il y a Ndounabiso, Zawadi, Maki, comment? En fait, Zawadi, il y a qui va s'en aller featuring. Non, mais Maki, il y a facilité pour nous zoyer direct, je sais pas, il y a un l'avant, tout le monde peut éviter ce qu'on a vraiment courant, il y a un cambango. Wana na olobate parce que na maîtrisant oté. OK. Mais ce que je sais, Zawadi a mon Mike Bonami sur 3 fois. Dès moi le bika mana Mike 3 fois. Donc toutes les questions les lots, ezaki quand. Parce que mon quoi le bosso mon Mike sur Zaraka. Mon vidéo oh wa sali ba ya Mike ba mais Zawadi on est à la maison. Oh ba to bi ba utaki ndaku seke ba utaki ni. Mon quoi na biso Zaraka. Merci. Ngai era demeure. Ayaki na bayaki na ndako. Ayaki na maman mokwana bon papa Franck Kasol ba kiri peka bon papa Franck oyebete. Papa Franck. Oh merci papa Franck beto kiri na biso peka. Et bon camarade ba camarade sur mec parce que on kiri na biso peka. OK. Tant to vandi
tomoni bazawadi bakoti na mère mobe ndo sola tolia tomela après zawadi ya bimi abisi ya mike basa na vidéo ya kabisa mes zawadi vient de la maison c'est parce que utaki na ndaku tokanga ba photo biso sona ba era tokanga ba photo na pesa bino pe vidéo na ngaboti yango même ilamba wana bomo nango même ilamba wana yango pe ya mike asala na ngo vidéo ya zawadi boliksango tangu asala biso ba vidéo na ndaku ye zawadi asengi vidéo te tangu ba bibi libanda asengi mike vidéo ngol boso ba monanaki mukola mi bale ba monanaki ezaki mukola studio ouais parce que là sur le studio des ordres alors bon zawadi abi basala na studio mais studio na ne meza na ba norme studio na basaki ba moto basaki na Hervé Nzambe na tanga kombuta basaki na Hervé Nzambe basaki na ba ingénieur musuna kati baleka ye na mic te to ba uti no majabu ba photo bakanga wana ezaki na majabu na soira majabu donc ye abatiki na studio ya mic azongi ndako akiro s'échanger azongi studio zaki même jour ya soira majabu nde même jour bakendaki studio donc ba sisi studio ba 3h 4h ba bimi na studio ba to studio bakangi studio na bité basala na studio partie nini parce que studio akina bato po ba musicien pe wabunga bino te na air wana pe da bato ba komi rolemba ba komo sam sala fatigue ba sam sala comme ba benga ngo ba air supplémentaire déjà ba air supplémentaire bo bunga bato te pe ko ke sala na bino point d'interrogation tangu yama na zawadi ba bibi na studio ba réalisateur ba kangi studio yama ka kotisi zawadi na mutuka ba ke otika zawadi na motel fikin iska bando vanda zawadi bandi toke yama ka zaki na kati ya voiture et moi j'ai coup de phone tant on sur le téléphone ata bon na sous zawadi elle si caméra na V Junior abi Junior s'il te plaît nazo rappeler o akati Junior atali siko soki zawadi abenga ki au moins pour la keka koti amoni appel te akomi siko luka benga zawadi amoni zawadi comme luka benga zawadi au sa manœuvre pona baluka ndia zonaki le temps sa manœuvre benga zawadi amoni zawadi obima un peu plus frais que nenga zaraki mais zawadi yabi segabi na koti na ndaku te parce que na ndaku bakangi mais aboyi ko remarquer que ndenga kotelaki na ndenga bimi eza ndenge mokote on dirait sokole longi on dirait ba si make up ba bilo mo bongo mais yaba ka kipete taka mo mbali ali sono bakangi déjà ndaku moyena kota ezate a remarquer peut-être que azalaki un peu changé quoi na bilo elle sert bakangi ndaku bazo fongola te et tout yama ka bon ça va on fait comment ya bisité avant que tu yama ka on fait comment malebe na sérieuse a ebisé à lobby que non bakangi ndaku ma côté ça te bazo na studio bakende kolala muto abandi proposition ya studio eza zawadi yama ka mais otoke vraiment bien on soit chose un numéro moko pesi na benga la téléphone nanga comme ça wa baka bomba na mic na ya mic na mutuka zawadi na se abi pesa ka numéro moko ya mutu moko za akati comme ça to sa nini to benga e abima oh non ba si balali ero le temps ba discuter 4 heures déjà eri comme kende ya mic mutu proposé abi c'est au lieu to zo studio na ba norme ba si bakangi toke pa nanga parce que je suis fatigué toke pa nanga comme ça que ko se reposer et pa nanga ba kotia zawadi na mutuka ba ke e pa ya Mike donc ba komi e pa ya Mike asengi Marcel apese biloko olia a chauffer le temps ba chauffer ya Mike biloko ya Mike elie jus ya bisi ya Mike non a oliate et tout ya Mike bando olia ye moko tout à liboso asengi ya Mike abi a se soulager ya Mike nani asengi ya Mike abi a se soulager akeko se soulager ya Mike la kisie toilette à visiteur ici que ça allez on se soulager bavandi 5 heures ozoye ba heure non 3 heures 4 heures ba komi de kota bazawadi leta ba longa motel fikin ba kitambo ba 4 tomo de kende de 5 heures le temps liaka ba 5 heures zawadi ki di ya Mike abi ya Mike ke zongi sae tongo etani ya Mike c'est non c'est pratiquement impossible. Déjà, tu es en boya Nanzela, il y a un bando nimba en volant. Alors, monsieur, vous bien, papa Mike, tu es fatigué, toi, soyez Mike Asaki, jure, m'bala la été donc. Avant Prime,
ala la noté ça le roi 2 jours aki na pongi le roi il y a 2 jours donc voilà on dirait d'ailleurs on nimba la volant tu vois combien le bidon ya Mike azongi ça est sous montel fikine ya Mike c'est pratiquement impossible héros da 5 heures ba 5 heures ba ki da 5h30 ya Mike c'est pratiquement impossible on a besoin zonga na bengelo Marcel c'est un frère avant d'année ya Mike na bengelo Marcel comme ça Marcel a zelo taxi que kotika yo avait pas de problème ba beng Marcel qui est taxi Marcel qui a umeli ya Mike bimina zawadi na veranda ba vandi na veranda ya Mike a nimba ba omela ba jus ye ya Mike a omela jus na zawadi pas omela jus na ya Mike ta nimba après deuxième jour wana ka jour wana ka ba 5h30 wana Marcel qui est zoa te jour to za quitté après prime deuxième fois ba monana tant Marcel qui est taxi il ba tikali na Mike na veranda ya Mike a tellement fatigué abande ko nimba abisi su ya Mike surtout que Marcel a écarté oh non na écarté abisi ya Mike obi na linga omela jute parce que ça la ngapa ça ma suba pamba ya Mike abisi non tu étais déjà parti vas-y ndako ya Mike zaka polele mutuno so kende pa Mike abibi ndako ya Mike makangate. C'est comme chez toi ici, on entre partout et tout. Est-ce que c'est un côté de 5 suba yo kembamo qui quand porte ta chambre non qui na roko ta chambre non. Non, parce que naza déjà on a c'est tout ça déjà le roi moi famille moro déjà. Quel courage. À quel suba deuxième fois. Tant que suba deuxième fois ya Mike nimbi ya Mike bi na ça ko nimba à comprendre que la limingi ba ko lalo ezalake au moins pas ko umeli. So surtout qui muto azate. À la ligne sous aïga peut-être akira se soulager azoya nde yama kalali na veranda nde héros zawadi osala ba vidéo ya ndaku osa ba vidéo ya chambre ya Mike ba vidéo ya kota bilamba bon remarquer les que chutario tia vidéo wana tia ki na ndako ya Mike remarquer mbeto ya soin po yena ba ni na ba vidéo alobi ke na ya Mike ndengeni to ya na ya wana alobi ke na ba vidéo na yeke ba uta déjà baba kamna bango na ya Mike tango sa ba vidéo wana tala mbeto aso makasi pe otala journée ezaki na journée tango zo pourquoi yo oye pas moto ozo vidéo na yo moko moto pourquoi ozwa dossier ya majabu likola mesa po de ozwi da ba photo na mire to moy da ke pané so pourquoi ozwa pe ka photo majabu na mesa le but c'était de nuire Mike Kalambay ou le but c'était de nuire Mike Kalambay et majabu. C'était quoi l'intention? Il y a une vidéo, il y a eu un milula, aux 8 chambres à Moutou, pour mon dans la chambre, mais aux soirs, femme mariée soi-disant, mais aux vidéo, il y a dossier à Madjabou Likola Mesa. C'était quoi l'intention? Point d'interrogation. Il y a Mike Ayo Sutuka. Marcel a écarté. Il y a Mike à Koti Nandaku. Pour Azuela, zawadi mbongo ya taxi pour apesa Marcel ba foutre la zawadi taxi azonga kokota ya Mike akoti konimba nyoso ando nimba libanda na ba jo bandeko mela zawadi to ebite so zawadi ataki ni na kati point d'interrogation parce que to kuti ya na biso na poison c'est pas du blague et c'est leur ya rosekate et c'est leur blague te et ma mbolobela sérieusement parce que le loso muto akufa ki muto lala kiawa to ngato parenthèse. Yo maman mwana mutu oloba na TV ke ozangise kimiati mukolo okufa tomoni osolo na mutu moko depuis 2019 du coup mutu wana tango bimi na vie ya Mike a lobi mambo Mike mbala moko Mike asali ba crise mbala moko poison mwana na nzoto poison ana atiaki ngo mukolo ba mela jus na veranda na Mike to poison po ngai pa nazo na accuser ye na poison ana ya zawadi ah libisanga nazo accuser parce que na mona air Mike ozo poisonté ça ça no bilia liate micro d'intimité ce micro makufa da kala po vine micro azu poison ana air ni abando lala azibatika laki yena zawadi na lupango Marcel akenda ozo taxi ya Mike abande ko lala azo mela jus na eli ko la mesa o bazako mela zawadi Juana zawadi atiaki yango nini aseto ya Mike telemi abi ayoki nzoto kilo azotambola malgré ye yemo pa lobi abi peut-être ezaki fatigue mais ngana yebisi ya Mike lobi non et cause ezaki drogué déjà to ezaki déjà empoisonné ezaki zawadi mutayaki nango to ji oteka na ndako ji utaki na ndako ya Mike Mike ba ya Mike ba melango ye na zawadi batie ba verre ya zawadi na verre na ye
Koyi mbali bosa kinda ko zali. Voilà deuxième fois. Mbali boso nde to zaki na ye. OK. Voilà deuxième fois. Mbali boso nde obomoni na image. Voilà ce que deuxième fois. Bon mais la jeune na véranda. Ce botali ba image ya mbetu. Bomo ya kema kaki na chemise. Toza bato. Les que tu as mukolo. Oza quand même na basi. Oyo utola na mwasi ozwa pena courage na ta chemise na jean. Na po bi azaki na jean na chemise. Aki na blouson, jean, chemise na sapato na makolo. Alongoli sapato. Alongoli blouson allié asisoli avant na véranda na ye après koti azuela zawadi mbongo wa taxi atiki ta zawadi na véranda azongi na mbetu atiki zawadi na véranda ando abia bando yoka kilo ayoka kwa makolo kilo akomi na kati ya chambre azwi mbongo atali kutu mbongo na ya moni yo kita za ibaki sumbo wana pena na boyo kota wana na boyo kota wana na épargner wana mbongo ya Mike zaki okitana ndako na zaka na Marcel déjà ibarate to akuta da mbongo ne okita bataki en okate azui kaka mbongo ifaki azwa o ifaka pesa zawadi ya tsango likola commode alali boye bakolo na se mutu atebwe na mbetu akokamalili te yonda kuneza toujours vert pas okamalili te sko split ezaki ofongama malili ekote na makolo na pongia des jours na soki batielaki ni na jus amatisi siko makolo ayoki malili na makolo non na pongi non na sa pongi non abosani ke muto ozele libanda azwi siko couverture aseni ni ami finiki na pongi atongwana nde zawadi aumeli libanda amoni ke aumeli nde akoti nde kude akota ida plus de 3 fois non akeda ba ko suba ba ko filmer ba nyoso sala kiwana akoti tangu zawadi akoti sikwa kutia mike ya kolala so bolandeli video na muto bando filmer ya telema après bomoni azo on dirait muto ya boué aye boué bon avec robe la robe de nuit hein robe de nuit t'es robe à foulard foulard zéro robe ya bimela te robe à foulard robe bimela o muto na ko la trop bimina ngo robe de nuit robe à foulard ti jour ya kapa ya mike alala kisko na salon na chambre mususu to atika yolala te lisolo na betelo nde zalaki akuti ya maki ya olala a filmer ya maki na sapongi a se faufiler a misu image to za sko bato Mike Kalambai c'est pas un homme méchant que ça so moni mutu basi balingaka mingi c'est que ba moni na kati na ye eloko moyo zo attirer bango ya Mike c'est un homme éloquent ya Mike c'est un homme peut-être amoureux ya Mike c'est un homme qui est gentil siko boye bisanga bino bwa mibali bwa mibali moi so utola na ye o apesi au plaisir o tiena mukongo na tongo pas d'interrogation ce botel liboso Mike bomona que normalement moi si ce fakela le fala la liboso na ye aolala na simanete Zawadi s'est rendu compte que vidéo a se faufilé bingi et ko bima pena ba bimite il faut azala pembeni ya Mike pour ebima papa mi ya moni que Mike alali profondément et là wasali azui liboko Mike atiango likolo nzotone ba lo bana okotela ya Mike na ina pesa un exemple on a pesa une parenthèse moko ya Mike azamutu ya Mike azama benae ya Mike ana masumu ne pebele peut-être abima pena basi mususu o peut-être zawadi pe aleki na ebango mais pour na zawadi eza complot pe complot mo esimbité ce que bimi lokola elamba Joseph na maboko moi c'est Potifar olobani complot mo et bibi ya solo mba moko parce que ekende le roi na preuve ngape pour être sincère vous devez que na sincère pour être sincère na ba faire pas rose abima vie mais vie comme iskuku na ndenge nini avant na yoka vie tangu abete so soto yoki na via wanga na te moi vie via wanga na moi via ta sa bêtise ay sabino na sale baleki na bolimbisanga azama kasi na pardon ko kate via wanga na kate surtout moi si via wanga na moi c'était ce qui vient sibino ke na bimen na yete abimena yete toi ya maka tko mena pe talaka vie aloba fi mo bozala peka baloba ka bimana ya Mike boy moi si ya garçon mo babeta drum baba fiona mana Mike fiona mana Mike ya maga sabso bi sona simba moi siwana a fuka maga osambela lela likama moi siwana moi siwana bando yana ba crédit ba dessin unité moi siwana mobali na ya banda ko benga ya Mike na téléphone ça joyeux alinga bongo la motema boena bongo lycée motema boena boy mais à notre grande surprise c'est comment mobile wana olukisa ye alukisa ya Mike
au moment où mobile wana banda ko benga ya Mike c'est que zwa moi si na ngai abongola motema boye na boye omoni ke ba jeza depuis kala soit wana na tie en haut na tia on panzi na tia on panzi ya Mike loba baleki na ngala bimana ete nzamba zongi sanga ba o kutu ba sila pena ya solo ba sila bien te nzamba zongi sanga pena bango kutu ba sila bien te azongi sanga pena sima makasi. Donc pour dire que tant à sala likambu a sumaka tant pas ça la raté soit si bien à salité moi la moitié on a l'équipe de télévision maman le bien ça la zemi tous a besoin bébé et l'équipe combien de jours ça va dire au ça biso que zemi longue l'équipe combien de jours parce que ça a un manque rapport sexuel et l'autre côté Simba était viangula petit Simba était tout qui pas toujours pas il va Kalamba c'est quand même un nom public c'est quand même muto azangi pe mbongo te so aza moi aza 10 francs lubrifiant bosko ba makam o nyoso te aza 10 francs lubrifiant pour moi rafi mo ba uta ne ba ko taba kisanga ni kuna uta se kuna village kuna ayebika vaseline ya bi lubrifiant te yebi lubrifiant yebi ka vaseline o so ya ma gana besoin ça ma bongo ça na lubrifiant atakika komba vaseline peut-être yebi ne pété yamani to yamani katika ko fio na nani asimba ete zemi petit kala ozalate parce que zemi zalaki to analyser le roi Mikolo dès que tu fi wana ke azongi poto ça fait combien de temps ce zemi zalaki fait ça d'ailleurs 8 mois normalement il fallait la biso test de grossesse elle lui sauter deuxièmement il fallait la biso échographie. Après ça a publié échographie a publié test de grossesse a publié aille la biso fiche médicale aille la biso monter peut-être dans le babo que ça sont ya bikoro pe zalara pourtant dans le fiche médicale baro la biso fiche médicale a bikoro test de grossesse ya na monter ndenge ya linga vidéo ndenge ya linga photo asa na zeme mic abimisa test de grossesse te abimisa vidéo te ya dini ya échographie te abimisa vidéo te ya fiche médicale te alinga photo alinga vidéo fiana soit bimena ya Mike bonga bomo na scandale plus que ce que bomoni soit bimena ya Mike bonga bomo pourquoi ce que ya bimena ya Mike ba infantile ya Mike vidéo mususu ya nudité po yo bimena mutu zoka ya yemba na moko chat o zoka nudité na yemba moko chat po yo mana mutu zangi pena occasion o zo nudité na il paraît pe mutu sala mobile Deborah Lukalu oh vidéo c'était quoi l'intention oh point d'interrogation nalo mambo kalambai nalo mambo kalambai le kechu mona na gipenza ile kambo tatu mzilenga kaka oh moni ndeza wana marabu zo batala mambo za sérieux o mende zana soki pena ya solo abimaki na pasteur Mike alingara zuela biso vidéo ata ya pasteur Mike ko tata la douche alingara zuela biso vidéo ya pasteur Mike au sokolata pour azamuto vidéo yazo pesa ordre donc azo pesa déjà précision mamunyo so sala si on muto bongo so pesa précision mamunyo so sala azango pesa précision ya eloko mo wa monike o ya muto zuku vidéo muto lali o ronfler na chemise na nzoto kitoko bon siko gra esika moni pena ke boxer ango azo vidéo te esika pena moni pena ke muto apena ka nde babota azo vidéo te pourquoi troisième fois bamonani na voiture esika ya Mike a filmé qui est ndenga oloba na batuke babi mabinu mu boyoka ndenge yemo ya Mike otune yeso mo se bobima na otune lisusu bobima mais congolais la habité les que congolais les comment ba manipuler bino facilement pourquoi ngai obima na ngai otuna ngai susu otamisa sa otobima mais tobima bolukuta kobeba na ezao na Mexique cause quoi garçon mon prince en Afrique du Sud ndabenga kiye zawadi abisi keba kuna pasteur Mike a déjà na ba vidéo oyo zwaki aza olala pasteur Mike aza na batu basola na pouvoir na kisasa soki alandeli yo ndengo zwaki ba vidéo pour lancer les chantage akokangisa yo des zawadi ya kimanzela ya Brazzaville. Après tant bakuda na mutuka na batikala siko mona te troisième fois yangwana parce que ça atinela ki mutu tumbo atinele mutu après songela ya Mike troisième fois atuna ka répéter ya Mike ayo tuna na mutuka vidéo mo basana mutuka zana peso tayo vidéo ya Mike azoya na mutuka nda tuna yeke il paraît oza ba vidéo na ngokango zoenga ba vidéo na lali boena boke olo bala batukenga bimana yo boena awanga na ngai te batunde ba luka osala nga mabe boena bo awanga na vidéo ngo
jusqu'au moto bimana ake ko tourner sous que non yo tambusanga sa okela bimana to ke ko tourner sous que non yo za ba vidéo na ngana lali après wana ba mona na soute ndeko ke zawadi akei zawadi ko musa ya Mike chantage non atindele mbongo suta ko publier ba vidéo na ko lobake ba bimi. Voilà, merci. Ndé mec a bien procédé dans chantage là ça o alingi ndeko publier. Toi y a même chose à poisonner. Avant poisonner tout. Faut beaucoup prier. Et d'abord ça la Bible dit bon tambo alikola ba serpent na ba scorpion borolia ba poison et au sabine l'autre. Merci Yves Kalombo malgré le salaire mon arrêté tout à la plan du temps pe zaina pesa mingi vraiment ya koloba mukola lelo mais nangonga pe senge miso e beli député un peu triste hein pourquoi à cause de Mike triste. Non ça va. Non ça va. Mais pourquoi avec ta mère ton mère ami Néné il y a quoi? Mère bino ba tout soro sa mère Néné sou mère na ngai. Ah les gars tu veux mourir mambolo avec ça beauté Néné pe mère na ngai na ba mère. Ngala ba mère atanya. Abitiko kosa batu. Na kosi ya di. Na kosi nini? Parti ni na kosi. Abipi lo bande zo ke pa ya maki kuna. La bande ke pa ya maki oui, haya na ngala kenda makasi tous les jours. Vous avez victime ya bolingo na Mike? Oh, ngata za victime. Tola za victime, te na yo betela, ye mto aki mère na ngala ye bate. Aye bate ndeni, faut ça précision, tu appelle ba preuve. Pour mo benye mère. Faut ça ba preuve que master na ngala kenda ki telle place, ou ta ki telle place, kenda na za victime à telle place. Pour mère il faut yeba. Ye mère otu na ngala sunde, voilà ba précision te. Pour ye mère il faut ça na précision. Nene ya ndenga olukela mbongo na ozela na mona fin na ye. Omoni sozo luka mbongo na moteur malamu na sozo luka mbongo ya moteur mabe moteur mabe suka na nzela omoni moteur mabe suka na nzela moteur mabe suka na nzela moteur mabe profita te o comprends moteur mabe profita te ayebi o sala banda azamu ninga ngati lelo ayebi nini yango sala na tour na ayebi nini yango sala ayebi pe pona ni azala na entourage na Néné azala jamais esika au profit ezate esika au profit ezate azate azala esika profit eza pa yebi nini au sala bomone zo bata yebi mambo sala tia kenda côté wana tia ya manigasa nyoso manigasa pa nanga po apesa nga kanda na sika ndela sika ki po sala o nyoso sala ki yebi nini au manigasa alors zo bata ane loko tinda ngata lo ba télévision o mo tena bimisio zo bana tinda ko finga glow lango finga yeho Néné ana problème na mutuna na ni esika bongo oh mais Néné mi mona muto maele njora ni maele te ozo donc on va dire no kando vandi wana okoma no madame cache toi o lo bano lo grand-père o bano lo ba kombo na ndenga ba bêtise mais Néné a un problème oh o bi sanga zo ba po be sanga information c'est le bimisa CNN TV5 RFI bazoba pour information faut informer pour donner l'information faut informer oh ngai Néné ayake pa nga 5h 6h na lo na kosa na TV te yebi 5h 6h Néné ayake pa nga pour pesa nga makambo na glory line na finga glory line na 5h du matin soro nzoto te 5h du matin yo ebisa mambo glory line aye bisanga ono azaki na glory line na kasho e kamisanga grâce masikini témoin Néné yo yake pa na ngai o finga glow yo ebisa mambo na finga glow na tuni ya glow line tango yo zaka mambo no soki ya ba lesbienne na bandal ngana yebi wapi ngana yo to mona na une fois ngana glow to vanda une fois na vana glow deux fois trois fois te makambo ki lesbienne na bino na yebi wapi makambo ya makambo na bino nyoso tu na lobalo bala te vana misubu na bosana na yebi wapi muto ebisanga c'est Néné ya c'est Néné ya j'ai même ma main à couper Néné ya muto pesa nga ba ni ba révélation nyoso na information nyoso twana ngana lo so na muto na te va ofinga nga ba yo pesa nga information na sa na lobango. Merci. Sikoyo joua ki je moko boy wana azaki da kati ya milieu ya na kati et pas nga yo lo mama mususu ngai na lo ba Gloria OK pepa Gloria lo ba makambo Gloria finganga parce que Gloria pas bimisa ma mususu famille na biso oh Gloria ko yebate oh yebisa abimisa ngo ke non oh Cédric Ibodo muto lo baki non Cédric Ibodo na oh lo baki yepa na oh lo baki parce que yé tangu Gloria a bando finganga yé Gloria to bakangisa ki pas faire Gloria na yé Néné akenda ofantisa Gloria na kasho comment que vantisa mutu na kasho moment ya ko finga pa na ngana banga Néné ya na koti ya Gloria na yokela nde Gloria mawa on dit mangote meza bongo wato loba na kutu na Gloria do batu mukili bamona biso binemi gérer wana lobisa kutu Gloria te na linga kuma amnete
mais na yoki la gloria mawa po na obi eleke chu ndio zaki na kashwa ndi to akina mama bedi olo baba tuno bana siko oyo kasiko ke ngam na ko zano na kasho ngam na kenda opesa batu makamba finga oyo ko ndeni na yoki la siko gloria mawa na mituna siko na loba nene na loba na face na loba ni boya en face c'est nene c'est que yo muto kenda pe ko ebisa gloria makambo finganga parce que c'est très dangereuse comment ko zana gloria na kasho au moment où yo muto bando yo ebisa makambo gloria balek namba basti témoin abando ya ndako nanga 5 heures to swana na nene à plus de 1 heure du temps na émission moto sana grâce masikini na chaîne nene azakate na kati émission na zaka na kanda makasi moto 500 émission na c'est grâce masikini ezake pa nga courant pe kuto ezakate botana na chaîne nene tomba ke na silika tout ça 1 heure du temps swana to ça une année ngana nene ya tolobana te pour alikambwana na nene tolobani kaka mita tolobani pe pourquoi parce que bande oya kolanda leki na ngai po mona mama zwaki bobali ya poto le roi ya lingaka mama sika intérêt na ezali le roi bando tindela mama mbongo ya mo tindela mama mbongo pa chasser la okata mbongo ndenga mesala kokata batu mbongo asengeli yo akati yo kimoyibi akala abandi ko sengela mama mbongo so pa chasser so chasser atindeli mama mbongo akata gae akomi ko utiliser mona pa mona ke mona ba joueur balingaka mingi et tout temps mama bali ye wana sa suna eso mama te akabona mama te tonga na ofandi pa mama muto tabisenga sa na ofandi pa mama c'était nene mais yebto bando ye pananga tozo sola tozo seka dans lo bani ba pen nanga na sola nai mais yebto bando ke kuboma nga kuna tonga na ni na mambo na tozo wa problème ye nene ya muto bando yo na makambo yebisanga pona lo ba nani na mambo na tonga lo ba mambo na makambo o ni ngwe la kisanga te ke yepe muto bando ke kune pa Karine alo ba makambo nanga pa ba lo ba kuna ni ngwe la kisanga te. Ah, merci Yvette, toi c'est déjà leki. Non, elle a makambo ya eleka nango mais tant que tout nango lo balanga mambo meilleur, ya on sanga lo kwa mutu pas, c'est pas ça meilleur nangate. So na ki meilleur nanga, bazaki combien ba yebeki na pas et pas maman. Pour ni peta na ma bedita ke da yebisa batu ke na pas maman. Pourquoi seulement elle? Parce que c'est une fausse. Mutu ya kotika ngepa na on a fait l'émission contre Karine, c'était qui en pleine nervosité. C'était qui? Si tu as une bonne mémoire, c'était Néné. Nene ya mtoke ndo zwanga na ndaku na voiture na raf 4 somba ki muyibi wana ayo zwanga na ndaku atiki mwana na ndaku atiki mwana papa ayena ngai epa na yo pona sa émission na sakanda pe na nzela na oyebisa bi nene na za kanda makasi akape oyebisa ngati ya pèse toi zela vanda zela kande sila et bon ça nini ko répondre mais avant la bonté elle m'a encouragé elle savait ce qu'elle était en train de faire pourquoi qu'on doit nuire batu pour l'intérêt na moko nene ya muto pesa batu ba leçon morale na télévision te. Et c'est Néné à ça parfaite. Pour faire ça, tu vas laisser morale à la télévision. Néné à ta le bama mnanga ta le bakenga mana mai kata le bani na nyoso na yoka. Et là on Néné le bana yoka te. Le konkusu, o mana mai kambai. Maka petit quartier nini. Mais yena le bani sko o batu ba yoka te. Yvette, tu me dis à quoi? Yes siko na le bani o batu ba yoka te. Ye poto ye bi ma siko na artiste politicien musicien na. Artiste politicien musicien na za marié. Mais mai écoute toi célibataire. Et manani? Ah marié. Mais mai écoute toi célibataire. Mais ma artiste. Bon bien on a petit quartier. Attends la petit pire via quartier. Ya binoni. Souci na nini? Ba benga nga majabu te. Ya meka sala na majabu. Eno kwa Congo Liziba. Eza plateforme na yo. Tario ya salara na Congo Liziba. Ce qui tario ngai nazara leki tario. Po tario ko tsanga Congo Liziba. Il faut contrat mobimba ya leki tu peux faire la bato Congo Liziba pe faut bazala. Pourtant, il y a ça la peine à Congo Liziba. Comme ça, il y a pas que la majabu ça nécessaire que nga peut faire ça la majabu. Nga zaka la majabu nga moko na longo majabu. Nga moko na mona ke tant na oza na majabu na comme sous mal à l'aise parce que tu vois ba yo leki ya Mike ya nga mona mi longo là. Nga moko na lobi na TV nga moko. Toi ni ba bénéfice mon nga ke débat son bilo. Akeye moko. Obo muto kenda na voyage là na nini na kota ya société moko. Vous voyez le choc de bête quoi. Non, écoutez. Merci à Congo Liziba TV. Merci à Yvette Kalombo. On va prendre aussi le temps. Les choses à répéter. Nous devons voyager à la côte de la société. Il faut qu'il y ait une délégation. Moi, je suis la délégation à Madame Nathalie Koutika. Donc, la côte à sourire des femmes. Donc, une délégation. Bah, voyager à la délégation. Délégation Madjabou. Il y a un rôle de Madjabou. Merci Yvette. Au moins nene azoka photo sur vidéo na prison kuna bazoka nene ba ko ba master so indeni ngana ka lâcheté ngana ko CDT na chantage à nene na ko CDT
nene akoki ko balancer te bolingo na ngana yaya na ngai na société. Ça n'a rien à voir. Les ketchou. Ngai pona ndima ke yo linga nga mingi foko tsanga Congo liziba. Pondi make ngai pona ndima ke yo linga nga mingi fo na zwa kaka na Congo liziba to na zaka journaliste na Congo liziba to futa nga na Congo liziba. Mais la fraternité est plus pire, la fraternité est plus profonde. C'est de l'immaturité. Merci Yvette Kalombo. Cache-toi. Bomba Maé. Tout dans la souga cinéle biso awa et pas réalisateur de biso Jonathan Dario. Merci Nayo Yvette Kalombo quelques messages qui est dédicace aux Ali ou peut s'abattre. Message ezaki nene ya tika via Mike Kalambai. Mike Kalambai aza mosala nzambe. Omoni ozo sala wana. Osala no logo te pombo wana pozo luko sala ko logo te kolato yebite maquillage yebite ndako bia ozala ngote eloko mo malunga ozala ngote donc attends ba pesio mbongo wana oluka pe ka mbongo ke soki poto eso ko kima eso nini muleki no passer ça 17 mois tika 3 mois bima boka bolambo donc tika Mike tranquille poso zo continuer na Mike ngana obundela Mike te muto obundela Mike azali moni muto ya ko avandeli na se o ya ke ko luka. Merci Jonathan Dario, bye bye. Merci Yvette Kalombo pour la confiance, pour la. Merci Congo Liziba, merci Dario. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.